Mbote bandeko, tozali bongo live sur notre chaîne internet ya YouTube. Totineli bino mbote ya mingi na communauté na biso, batata ba mama bandeko, ba tonanzambe nyonso, to salue bino. Tozali na message o tozali ko lancer lelo na pokwa na lelo. Toutaki ko mona te, toutaki ko silisa l'année 2019. Année 2019 pona bato ebele ezalaki année ya malamu te, pona bato mosusu ezalaki pe année ya malamu. Bato mosusu basepelaki, bato mosusu basepelaki te. Mais ezali règle ya vie ndenge toya kokutana mokili oyo. Mais toya na moi synthèse moko nazo sala moke. 2019 ezalaki déclaré année ya foi. Foi ezali lokola tozali na ba sens naturel ya biso bato. Tozali komona, tozali kotala, tozali ko tester ko lia biloko, pe tozali ko sala ba 5 sens wana. Mais foi ezali 6e sens oyo esalaka ete ngai na yo to vivre na espoir monene na mokili oyo. To uti ko silisa yango. Siko tokomaki bongo na 2020. Mais na 2020 wana ezali kolobela biso nini. Cycle oyo tozalaki nango ya 10 ans. De 2010 te 2019 te tokomi na 2020. Cycle wana esili. Sikoyo soki tosali réflexion ya mingi toko analyser na 10 ans wana tosalaki nini oyo elekaki malamu na oyo elekaki malamu te. Tomonaki ete bato ebele tozalaki na bango na mokili awa batikaki biso pe biso oyo tozali na bomoi tokobosanaka bango te. Mais 2020 oyo elobeli biso na calendrier chronologie ya Bible elobeli biso te ezali année ya rachat. Na kati wana tokoya komona oyo tobengi mingi eza kolobela biso makambo na misolo. Misolo to l'argent na kati na Bible. Est-ce que ezali? Oui ezali. Tomoni ete na vie chrétienne na biso pe bayo basala théologie eza kolobela biso rachat ezali nini? Ezali lokola métaphore oyo ezali achevé na expiation. Expiation ya kokufa na Yesu Kristo pe kosekwa na Yesu Kristo na ekulusu po ete ngai na yo to vivre dans la paix. Paix ezala te kaka paix ya prière, mais paix ya prière évidence nango ezali nini? Tozala bien équilibré spirituellement, socialement, pe financièrement. To vivre na kimia pe na kimia na mitema na biso. Tokoya komona awa na mokanda na 2 Chroniques chapitre 2 Corinthiens chapitre 8-9 elobeli biso polele oyo azali na Bible na ye akamata yango a vérifier makambo oyo nazali koloba na pokwa na lelo pona le peuple de Dieu. Tozali komona te place mosusu elobeli biso te bitumba nyonso toyaka na mokili oyo tobundaka esengeli tolonga yango liboso na molimo nde koya kose manifeste na physique boy. Tokotanga yango na Galates chapitre 5 verset 16. Bongo mbongo ya oyo uti koloba papa Eugène ke mbongo to l'argent ezalaka pe na Bible. Oui ezali. Totanga awa na Esdras chapitre 5 verset 14 elobeli biso mozindo pona faute ya temps na koloba makambo wana nyonso te, mais tozali tolingi peuple de Dieu azala informé pe ayeba. Na kati na mokanda na Nzambe ezali bongo na plus de 82
ba verset biblique oyo ezali ko confirmer biso makambo oyo pe ezali koloba kaka à travers Yesu. Balobeli biso boye Yesu esengelaki amikomisa pauvre po ete na pauvreté na yo ngai na yo tozwa vie bien balancée. Totangi awa lisusu exemple na mokanda na Agé chapitre 2 verset 8 pe na mokanda na Actes des Apôtres 3 6 elobeli biso en détail. Soki tokoti lisusu na définition ya oyo towuti koloba argent na Bible, définition nango tokomona yango na mokanda na Actes des Apôtres chapitre 19 verset 24. Tokomona biloko wana nyonso na polele. Omoni place moko balobi na tango ya kala pe te lelo oyo singi na ba symbole mingi na Bible ezalaki kolobela biso makambo ya mbongo, l'argent. Nzambe ako batela yo na ngai, Nzambe ako bomba biso pona kombo na ye, pona kombo na biso te. Me tofungolaka nde matoi pe miso malamu po totalaka. Toya komona lisusu exemple monene ya mbongo ya argent na Bible. Tokomona yango na mokanda na Psaume 12 verset 6 elobeli biso. Tokotanga lisusu na Psaume 66 verset 10 elobeli biso. Totangi pe lisusu na mokanda na Esaïe chapitre 48 verset 10 elobeli biso polele. Balobi ete maloba na Nzambe e purifier bomoi na biso. Balobi ete maloba na Nzambe ezali pire. Pe argent ekoya ko omoni ndenge bazwaka mabende ya ba argent wana batiaka yango na moto po etumbama malamu te. Soki etumbami ekomi purifier plus de 7 fois koleka ndenge ezalaki pauvreté valeur na yango eya monene. Omoni ni ndenge touti koyoka lisusu na mokanda na Psaume chapitre 66 verset 10 elobeli biso polele. Awa nalingi siko koma na eloko moko bazolobela biso bwe. Omoni soki oki osali prayer osombi ndako. Tango yo osombi ndako na crédit. Bazoloba te soki ozwaki crédit ya molai. Sikoyo ozwi mbongo na yo ebele olobi te nalingi na sisa crédit na ngai. Bakosala nini? Okosala demande ya rachat, okosala lokola okosala statement, okosala lokola okokoma mokanda pe okoyebisa bango intention na yo na batu oyo osombaki ndako, bango nde bakozwa ba mesure, bakoyebisa yo combien ya mbongo oyo bango bakosenga na yo pote prewana ozwaki ya location vente ya ndako ezala libéré comme ça ndako ekoma ya yo. Tozali ko déclarer esprit ya ignorance na communauté na biso. Ndenge tokendeke koyoka maloba na Nzambe ezali kolobela pe biso makambo na misolo polele. Oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Oyo Nzambe alobi. Esengeli tozala pe lisusu entouré na bato oyo baye pembeni na yo te po boya kosala vie de compétition te. Mais esengeli ozala na bato oyo soki ozali na vision, bango bakamata vision wana ekoma réalité, ekoma lokola te, bango te ba jouer par wana po ete moto na vie a se retrouver. Nzambe apesa biso makabo différent. Tozali lolenge moko te. Tozali différent. Apprécions nos différences po tozala ndenge Nzambe wana abengaki bomoi na biso. Année de rachat en Jésus-Christ. Nakoya koloba boye
tika ete maloba oyo tozwi na pokwa na lelo esala ete etombola vie spirituelle ya bana na nzambe, ematisa vie sociale na bana na nzambe, ematisa vie économique ya bana na nzambe, tokoma améliorer na ba vie na biso na mbula oyo touti kobanda pe na décennie oyo tozali kobanda touti kobandela yango. Tika ete balobi ete bokonzi ya likolo ezali moto oyo maboko na ye ezali pote azwa solution ya ba problème ya biso bato awa na mokili oyo. Mokili oyo soki toyebi ba principe ya mbongo malamu te, tokozalaka batu moko tokobimaka bato pamba. Nzambe alobi ete na 2020 oyo tobandi mbula tozali na mois de janvier tofungola nde miso na biso ya molimo po ete tokende liboso biso nyonso. Question na ngai, est-ce que yo so trouver solution wana ndeko na ngai? Balobi ete Nzambe akopambolaka moto boye te. Nzambe avant apambola yo moto akopesa yo idée, akopesa yo babengi conception, et puis akosala ete oyoka information moko ezali malamu pote réveiller likambo moko kanisaki ezali perdu, nzoka nde ezali ka na maboko na yo wana. Yango likambo na ute koloba, nkola azali koloba ete bokonzi ya likolo ezali ko appartenir na moto oyo azwi solution na likambo oyo na wuti ko suggérer na bana na nzambe na pokwa na lelo. Na tindeli bino bambote ya mingi, mbula na sika, makambo na sika. Tokende liboso na communauté na biso. Tokozonga ka lisusu simate. Tozo kendeke kaka liboso. Tika ete tokende liboso progrès esalema visiblement na ba communauté na biso na lingi bino mingi, et puis nazali ko senga na le peuple de Dieu bato bakolanda YouTube oyo bo s'inscrit bo s'abonner na chaîne oyo ya New Concept Videos. Bo s'abonner tokobanda komona ba programme ebele biloko ya malamu na anglais na français pona ko informer pe ko équiper communauté na biso. Nzambe apambola biso, apambola mabota na biso, tokende liboso. Amen.